Église ekufaki mbala moko te. Ekufaki mbala moko te. Ekomaki sikoyo mwasi akomobengana nga tro na ndako. Akomobengana nga tro na ndako mpo nakutaka ye en vérité bazobima na ye partout. Oyo pa yaki azalaki mobali te azalaki mwasi. Neti basi nyonso nalingaki na internet mais esimbaki ebosuku bokabwani eso mpona nini? Bon, tokabwani po na nini? Tokabwani po na 5 choses à peu près. Solo no lisolo ngo très bien na bato tu bazolanda yo na lisolo na elle pas comprendre et bandaki ndenge nini osali appel ekomaki ndenge nini okutana na ye azalaki ka na Paris awa to ezalaki ndenge nini? Non, moi singa na 5 basi bayaki. Tango salaki appel basi mususu mibale bautaki Afrique, moko na Gabon, moko na Afrique du Sud. Et puis mibale mususu États-Unis na moko awa na France. Bon, nga comme na monaki ki oyo aza na France aza déjà bien proche na nga, de son atindi billet akoya na ye akovanda na nga. Mais son atindi billet na mwasi ya 5e oyo ayaki na linga soko tanga kombonete natindi billet pour maman ya oyo ya Dijon. Dijon na France na biso. Na France na biso. Natindi monga billet omona ye soka ye mutu azosala réalisation ya film eza mige niema. Omona ye pa ye na ba cameraman na ye. Donc azo yiba temps azo ninga kolisa chaîne na ye. Dila, azaki pe journaliste? Chroniqueuse. Mutu moko tan wa ye nga na okanisa ke aza na ye mutu normal. Nzoka za chroniqueuse. Tan wa ye alakisi so na TV soka ye émission mige bandi akolakisa bato ndenge azopangusa ndako ndenge azosala misala na ndako. Voilà, mige ayo asala émission na ndako na yo kuna? Oui, na ndako na nga na ye pe madame azalaki. Na mige azosala émission na ndako na yo? Yazo lakisa lokola azopangusa ndako, azobongisa ndako, azosala misala na ndako. Bato bakotala bakomona mwasi malamu. Pasteur terminateur mwasi bina malamu. Ngai moko pe ntango nazotala ye nazosepela. Mais soki kaka televizio ekangami bakati kaka TV sili ki mwasi na mobali pe esili. Nandeni expliquer non clair. Nandeni soki il est dans sa émission. Il y a ça, ndako. Émission ya boye te wana babenga ngo télé-réalité. Voilà, télé-réalité. Voilà, na palais, papa, papa pasteur, na maman, deli ba vivre na kati ndako quoi. Soki émission sili. Histoire pe et sili. Alingane bolingo te ayika pour na succès na yo to ndeni. Vous savez après peu ba combien de mois? To beti 2 mois et demi. 2 mois et demi en kana souffrance ndenge wana les autres kebika yo pozo mtima ngo pe kaka. Soki na bengi na téléphone. Ayambi boko solola na ye à peu près 3 minutes. 3 minutes kaka. Donc na 3 minutes wana soki osilisi ko solola yo mukolo histoire aussi sur solo la te ya kati yo na 3 minutes nazobima nazokende Toulon. Na Toulon j'ai sali Erno Embo et j'ai sali nani Papa Maingila. Donc relation de Nimbo. Voilà, na mona kengo relation moko vraiment na sepelaki na ngote. Mais 2 mois demi ozonzi makamaka ndenge wana. Mais nga nazotala po nazoyebisaka ye te, nazoyebisa ye oyo ozosala ndeko nga ezosepelisa nga te.
ezo sepelisanga te ye na te bazwi raison alobi ke ezali po nga nalingaki nzoto me nga nde nayebeli mokili oyo mibali nyonso tolingaka nzoto mobali nyonso epuis nde nayebeli mokili oyo mwasi nyonso mpe alingaka nzoto eza mpena bongo. Est-ce que okutana mpe deja na yesu tokutana na nzambe te nga nakutana na yesu te bino bato nakutana nde na nzambe na yesu so nakutana na ye nakutanaka ne mpe na planète oyo te parce que je ne peux pas parler de planète terre ebimisaka mutu un peu soko lobe planète terre c'est bien mais soko molobela baplanète mosusu mutu aza na connaissance te amona yango mpe malamu mingi te on comprendre donc yesu awa na mokili ase namona ye te nalandaka oyo bakoko bazwa na fimbu bible bapesa bango na fimbu so bango mpe bakoma koteya biso bana na bango banda bagénération na génération bateyaka biso livre wana mais eza parole de Dieu te parce que parole yango soko bandi na commencement ya Genèse okomona ke balobi au commencement na kati ya Bible bakomi au commencement Dieu créa les cieux et la terre ne tovandi bo passer terminateur akenda lola na wuta nde na lola nakenda lola na sens que na wuta nde na lola wuti lola na wuta lola na ye na mokili tango botami oui déjà wana de omona ki nzambe wana si na mona nzambe si na vanda na ye na sala na ye vie en que nzambe oyo akela ba ange akela ba Sephora akela ba Stéphanie akela ba Gabriel akela ba Michael akela Satana akela bikela munyonso don vanda na ye à l'époque awa sikoyo naza na planète terre mais naza toujours na relation na nzambe nanga parce que nalingaki trop ba pasteur nini wa Congo oyo yebia minene okutai bango pe te nga pasteur oyo namona kuna zate namona pasteur te ranki na bango na ba pasteur te nalinga ranki na ba pasteur mais omona bango te ndeni bango tu baza basala nzambe bino tu boza basali ya nzambe te basali ya bana Israël. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balobele lo banda kunati. Omoni tango lekaki kuna na omoni tango kati si. Omoni ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka. Ozotina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Et là on a so na sayeko koma. Pas to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na
telema kaka ah non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu na tindaka global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libéré papa na lié sabana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libéré papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence sango. Vous avez pas contact nango 25 Rue Léon Château-Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Donc, Terminator est là qu'ici, en d'autres termes, Oméga. Oméga qui signifie fin. Donc, parce qu'il y a un début, il y a une fin. Il y a la ligne, il y a le soleil. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a le vent, il n'y a pas de vent. Donc, chaque chose dès la fête, à peu près des années. Non, Terminator est là ici, connaissance, mon côté, et qu'on traverse connaissance. Merci, pasteur Terminator, mais capé copie de la biso, parcours naïo. Et les candés, tirez-le aux anapotois. Bon, on a parcours, et ben, on a Kini, on a mon appena ya Bled. On a Botami na Kisasa. Na Koli na Kisasa. Maman Zalagi na maman mapango ebele na matete je sali maître Baudry, maître Ligo Jenny na salué ba maître nyo surtout ya matete na salué pe Félix Joazé quoi pour azam moto matete mo kwa bongo wana ba vena na solo la na bango na privé donc bongonde na bandaki na kobanda miziki na chorale selon parcours na bandi miziki na chorale et kobimisanga na ke na orchestre na orchestre na meki koyi ko la orchestre ngo komona ngo certes la musique tozalaki ba rival na ba Vero la Klunta ya Modogo Vero la Klunta ya bagaga kumeso. Et puis, tous qui adversaire à anti la gamme, véritable la gamme, n'angamba makala. Donc, s'il vous plaît, la gamme, Didier Lacoste, et il y a Master Nanga Blaise, Mosika Sika. Donc, tu bande musique, moi, kala, tu bête musique trop, et puis, après, chance et copé, ça dans la famille. Il y a Nicole Bouanga. A bengisinga na poto accompagné na mobile na tonton Maeso ba memi kaka ngate ba memi na matusa mon la groupe na yi wana no za pasteur te nazala déjà pasteur banda bumwana
Mais on a un groupe où bandeko beta beta on est qui a mukiliti. Même na mokili na bandon zonge la ranzela nzambe. Biso tokola ndeko tubungu. Biso tokola ormona nganga nzambe asilisi kilt do sango ake kotala nepe papa mabizi nganga kisi. Vous comprenez? Sango asilisi kopesa messe ayebi ke ba chef coutumier ya mboka bazali ake kotala ne papa mabizi. Je salue par l'esprit de papa mabizi place ezali. Donc papa mabizi azaki nani? Azali nganga kisi. O batu tout le monde va yeba ki to na mukili. Donc na commune batu tout ba yebi ke wana nganga kisi. So ipe problème ezana ndako moto ayibi ba yaka ne pa na ye. Ye moto akoyeba kotia liseke atie gutu moko liseke na liswa mutu soko yibaki ekangami soko yibaki note ekoyi nango bayeba bokoko makasi sko nga sango azokende kuna kotala mpona nini azwa kisi to eza mpona nini te po kotala na eza mutu na mutu akozala kaka sango te to mutu mosusu akozala lokola fa ya basket mosusu akozala réalisateur kaka fa yango mpe komoni caméraman omona mbala mosusu komoni réalisateur mbala mosusu komoni caméraman mbala mosusu komona ye donc na bandenge ebele chef d'entreprise réalisateur lokola ba Jordan Mizwa voilà donc ndenge wana sikoyo baparcours wana nyonso tu na kini ozali mpe na église kuna na kini nakini nazalaka na église oyo na bandaki kokende nzambe malamu biso toza bana nzambe malamu toza bana nzambe malamu biso bato toboti église de réveil parceque ntango okendeka komanifeste mosala ya nzambe makasi ezangi na poto oye na baneni nya nga na ye na 1999 1999 bani ministère na mbala moko mais makambo ndenge ezokende ya banganga ya banani yo mais barelation na yo mpe tomeka mpe kosolola ngo ntango soki obandirela obandi ministère na ocréer déjà église na yo oza mpe na bandimi na yo to eza ndenge bon ntango nabandaki ministère awa nakutanaki na mwasi moko azalaki hors ministère azali mwasi ya ministère te donc to tokomovanda na ye tellement namipesaki trop mokolo mosusu mipesi trop pa na ye to mpo na église nga namipesi pa mwasi balobi mari aimez vos femmes donc na bando olinga mwasi na nga donc nga namipesaki trop pa na ye après mwasi ntango aye kocomprendre mpo mwasi aza ndenge wana soki ayebi bapoint faible no pa na ye couple wana ekomi okende na destruction mwasi moto ayaki koboma église na ngai aboma église oyo ndeni explique ngo clair bon aboma ngo kaka ayaka mokolo mosusu azalaka na kanda banda ndako nga nazalaka na église asiliki aye na église et puis asiliki makasi aye abimisi trouble libanda église bandimi babimi libanda bamoni trouble wana nde esalaki bato babima bamona bamo faux pasteur te bamona faux pasteur te boso bazaki terminateur les pasteurs les plus aimés na mokili na bazaki aimé pena na pourquoi bakeno bakokima na bon église ekufa te église ekufaki mbala moko te ekufaki mbala moko te ekomaki sikoyo mwasi akomobengana nga tro na ndako akomobengana nga tro na ndako mpo nakutaka ye en vérité bazobima na ye partouze honte wana esala ye akoka kosupporter sous présence na ngai yo mpe loba rien nde à partir ya wana ayaka abimisaka trouble na po tobanda kolobela yango trop makambo yango ayaka kobimisa trouble na église et puis église epanzanaka so à partir ya wana nanu mpe nazwa mwasi te yango moni nasalaka même appel ya mwasi aya na vi na nga po
nakoka kobanda ko rétablir lisusu ndenge na lisusu na makaso linga tango kinolela na internet to ndenge taki mosala nzambe kolinga na internet to kolinga limani na internet nyonso ezaka kolinga po oyo pa yaki azalaki mobali te azalaki mwasi neti basi nyonso nalingaki na internet mais esimbaki ebosuku bokabwani esu mpo nani bon tokabwani mpo na nini tokabwani mpo na 5 choses à peu près solo no lisolo ngo très bien na bato tu bazolanda yo na lisolo na RLF pas comprendre ebandaki ndenge nini osali appel ekomaki ndenge nini okutana na ye azalaki kaka na Paris awa to ezalaki ndenge nini non mwasi nga na 5 basi bayaki ntango osalaki appel basi mosusu mibale bautaki Afrique moko na Gabon moko na Afrique du Sud et puis mibale mosusu États-Unis na moko awa na France bon nga comme namonaki ke oyo aza na France aza déjà bien proche na nga loso natindi billet akoya na ye akovanda na nga mais so natindi billet na mwasi ya 5e oyo ayaki nalinga soki otanga kombone te natindi billet pour mama ya oyo ya Dijon na France na biso na France na biso natindi mongo ya billet omona ye soki aye moto azosala réalisation ya film eza mige niema omona ye pa ye na bacameraman na ye donc azoyiba temps azolinga kolisa chaîne na ye nzela azalaki mpe journaliste chroniqueuse azalaki mpe na chaîne na ye so rassemblement ya bino mibale nga nayebaki te kazalaki bongo avant je ne savais pas ka nga na kokosa te nayebi ke azalaki bongo te azalaki mutu moko ntango aye nga naokanisa ke aza na ye mutu normal soki aza chroniqueuse ntango aye alakisi so na TV soki aye émission mingi ebandi akolakisa bato ndenge azopangusa ndako ndenge azosala misala na ndako mingi ayosala émission na ndako na yo kuna oui na ndako na nga na ye mpe madame azalaki na mingi azosala émission na ndako na yo yazolakisa lokola azopangusa ndako azobongisa ndako azosala misala na ndako bato bakotala bakomona mwasi malamu ngai moko mpe ntango nazotala ye nazosepela mais soki kaka televizio ekangami bakati kaka TV sili ki mwasi na mobali mpe esili nandeni explique non clair nandeni soki nde tosa émission boye yasa wana abongisani ndako te émission ya boye te wana babenga yango télé réalité voilà télé réalité voilà na palais papa pasteur na mama ndeni bavivre na kati ya ndako kwa soki émission esili histoire mpe esili alingane bolingo te ayaki kaka mpona succès na yo to ndeni bosala ya mpe bacombien de mois tobeti 2 mois et demi 2 mois et demi kaka na souffrance ndenge wana ezokendeka yo mpe ozomutima ngo mpe kaka soki nabengi ye na telefone ayambi bokosolola na ye à peu près 3 minutes 3 minutes kaka donc na 3 minutes wana soki osilisi kosolola yo mukolo histoire aussi sur solola te ya kati yo na 3 minutes nazobima nazokende Toulon na Toulon j'ai sali Erno Embo et j'ai sali nani Papa Maingila donc relation de Nimboy voilà namonaki yango relation moko vraiment nasepelaki nango te mais 2 mois et demi ozondimaka makambo ndenge wana
Oh, mais nga nazotala po nazoyebisaka ye te nazoyebisa ye oyo ozosala ndeko nga ezosepelisa nga te ezosepelisa te ye na te vazwi raison alobi ke ezali po nga nalingaki nzoto me nga nde nayebeli mokili oyo mibali nyonso tolingaka nzoto mibali nyonso epi nde nayebeli mokili oyo mwasi nyonso mpe alingaka nzoto eza mpena bongo sikoyo nga nayebelaki ke nazwi molongani soki test mpo nali kosasa test te rien n'empêche sikoyo jour nini ayebisa nga sheri tokende kosalisa test nga na boyi wana baraison ya pesaka mokabwani ke yo olingaka nzoto mingi mpo nayokaki deja bato bazoloba bango paster climato alingaka nzoto mingi azalaki kaso bovandi kosimba ye siko azalaki babiloko ya ndenge wana te alingaki bokende ngo na voie normale yo bande kosalisa yango wana kasi ye alingaki kende bokende ngo normal obala ye pene officiellement mpo yo oza mosali na nzambe bokomema makambo kokoso te kua bon sikoyo mosali na nzambe koleka basali na nzambe nyonso adam mpe premier homme oyo asolola mpenza na nzambe ndenge bible elobi abalaka efe wapi mpo asololaka na nzambe abala efe wapi traduction échange makambo échange tolanda lisu balepasi wana te me bateyaka adam na église mobala ekoma bino moko bapaster boyebisaka biso mwasi na mobala ava boyebana banzoto nde nalobi yango na terme moko ava boyebana banzoto fali boleka na libala bino moko bapaster boteyaka biso paster nyonso tuti ateyaka bongo na kati ya molongo ya bapaster ebele babima ya lokuta parce que Jésus même avait dit beaucoup viendront à mon nom plusieurs viendront à mon nom prophétisant prêchant la parole de soi-disant Dieu. Mais ils ne sont pas les miens. On comprend? Mingi ba yana bango ba koma pe koloba liloba nzambe mais baza ya nzambe te. Nga bref na mama tozwani ba makambo ebele okomona koya soka wuti Dijon tango koya amemi na ye ba cameraman mibali alambi tole tosidisi soki komi era kolala atikinga ake kolala nena bango bana mibali na 2 mois de wana ozo supporter ka nyonso na mandoko supporter tant na moni komi singa na suka nde na bengi na ebise ndeko na kati masolo tozali susu mwasi na mobali te na tiki yo sala vi na yo oyelaki libala te soki oyelaki libala nga mpe naza motu na ndenge nayebaka oyelaki libala mais façon ozo se comporter oyelaki libala te oyelaki baji wana nyonso to wana ya ekomi na ntango kolala mbala moko ozonzima mwasi na yo bozalaki na ye akolala nde na bakameraman pendant 2 mois et demi pendant 2 mois et demi donc ozomona te ke sali bien te esali malamu ta après nga na kati solo nalobi esili tokozala so mwasi na mobali te arépondaki openi après ye ayebisaki nga alobi bon ndenge eza boye ndenge olobi bongo nakoka na raisonner nanu après nakoyebisa yo nga nalobi te koraisonner te nga nayebi yoki esili nalingi yo lisusu te na parcours na nga ozosalisa nga oyo ya koluka nga na comprendre déjà ya koluka nini après eleki mikolo nde aye koyebisa nga ye mpe ye komona ye asali émission naleki na nga moko je sali mon petit frère Mapipo na Dijon donc basali masolo moko boye ya émission Mapipo akotelaki nga makasi amonaki mwasi azoboma moto afula mpona kokumisa moto afulaka yo ngenge so Mapipo aye kosentir ye alinga boma moto afulaki ngenge Mapipo azongisaki ye na nzela
Oui, mais vous avez papa m'appelle Moussa Nanzambe. Ayembe longi à Jésus. Ayembe longi à Jésus. Bazo sale la poba me la rabato. Kombo ya Jésus bazo sala poba sala ramabe. Heureusement mon père la parabole ba chanson chrétien sali oye ba chanson directement mais quand une chanson chrétien oui le baki bon attends Nzambe oui bi banzembe bele kana koye ba banzembe bele ba chrétien ba yima ndengona te chrétien kana koyeba pona kokumisa moto afulaka yo ngenge chrétien yima bon quand on me dit Yesu. Yo boy le pesa avec exemple là directement qui est papa. Pour y aller makiango. Pensez moi la bongo wana. Et ça un peu quand même éducatif hein. Les alors très éducatif. Mais bobo aka bino basal na Nzambe. Bo bino batote ya biso mais bobo ya non biso to yo comme mélanger tes pognon surtout tes tobo ya rango. OK. Biso to mando ke l'église kala, soko côté l'église. Na libanda kuna bar boyoki mate esili soko zo bimozo tambola na nzela ba bar etandama nango ozoyoka no pe ba e mama fenga kete bakila na nzela ndingo zo tambola lela banze mwana fo wala nzela yumo po moyemba ndingo zo tambola yumo po moyemba. Tant que vous avez mis mon dame, bini pe mon dame, il y a juste ça. Merci. Donc, continuez toujours la pasteur Timothée, pasteur Terminator, qui déjà toujours continue toujours tout ça, le fight solo là. Tu es baba vérité, mais pasteur Terminator, tu es banane. Depuis bandi ministère na. Est-ce que Big Sida est malade? Que Big Sida est malade, oui. Et ça quand Zolanda on l'aime super moutongo Big Sida Zolanda ce que c'est solo. Bon, que Big Sida est malade, il faut à la guérisseur. OK. Hein, bah tu Big Sida est malade, il faut à la guérisseur en Afrique. Tout docteur en Europe. Tout docteur lisusu en Afrique. Bah tu lisusu ba Big Sida mutu, le rôle la maman nanga a yebaki musala ya banzete. Ayeba azaki na bilanga na ye na matadi mayo bilanga munene soko tosobela par exemple fièvre au moins basombela biso quinine à l'époque biso to banome la quinine to novalgine to chloroquine to paracétamol le long de paracétamol biso na temps na biso za chloroquine. OK. Paracétamol bimi après chloroquine ba kosombelo ba kisi ba médicure soit mama yebi azwi kaka makasa ya manga makasa ya nzeta mange akati banzeta mange akotisa ngo na mai na kantini et puis ba chauffa ngo tango ekomi moto yo fongoli munoko oko balusa kantini ya makasa manga yo fongoli munoko oza ko aspirer makasa manga wana oromona malaria tout ici il y a que mon seul Nzambe na ndenge beti l'explication na eza pena ki non na lo sambo na pe mutabiki oya mutabika ba bazali ke na bondeli pona mutu azwa guérison miracle azwi pe guérison miracle osala mpe mbalebele oui bambalebele sikoyo ntango okotaka mozindo ya prière na yo est-ce que okutana mpe déjà na yesu tokutana na nzambe te nga nakutana na yesu te bino bato nakutana ne na nzambe na yesu so nakutana na ye nakutanaka ne mpe na planète oyo te parce que je ne peux pas parler de planète terre ebimisaka mutu un peu sur le planète terre c'est bien mais sur comment la planète mususu mutu aza na connaissance te amona yango pe malamu mingi te. OK. Vous comprenez? Donc yesu awa na mokili ase na mona yete na landaka oyo bakoko bazwa na fimbu bible bapesa bango na fimbu so bango pe
bakoma koteya biso bana na bango banda ba génération na génération bateya biso livre wana mais ça parole de Dieu te parce que parole ango soko bandi na commencement il y a Genèse au mona ki balobi au commencement na kati ya Bible bakomi au commencement Dieu créa les cieux et la terre soki ezalaki nzambe mutu abandaki koloba elingaki komama au commencement j'ai créé les cieux et la terre comme eza nzambe te mutu azoloba Moïse mutu azoloba c'est pour cela zobeta histoire ya nzambe akoloba ke au commencement Dieu créa les cieux et la terre mais la parole de Dieu te début déjà la Bible c'est la parole de Dieu te kutwana ebitima fimbo fimbo Félix José engo la sakina nzambe mutakomango te nzambe te za mutu akomi mutu ndako yango atie liloba ya nzambe na kati wana voilà bon omona nzambe ndenge olobi omonaka nzambe ndenge nini soki namonaka nzambe ndenge nini ngai bon eza lignée dieik na wuta na nzambe tellement nazalaka na foi na ye naza na image na ye moralement mais physiquement nakoki ko pistonango na télévision te soki na pistonango na télévision c'est que faut nazwa ressemblance il y a image de Dieu que je connais na ressemblance humaine comme il a dit que nous sommes créés à sa ressemblance wana nde kokosimba mais soki nalobi nalakisa ye moko nzambe boye na batableau na batv na kokolakisa ye non explique biso okutana omonaki ndenge ni explique biso mpenza okutana ndenge omonaki ndenge ni ezaki par quoi na prière to ezaki mpona nini kokutana na nzambe eza bandenge ebele te eza na baprière so oyo ayo penda ezalaki na lola to ezalaki na ndoto na lola okenda lola basi te na ntango bangisa biso te bato bazolanda nde tovandi boye pasi te na ntango akenda lola nawuta nde na lola nakenda lola na sens ke nawuta nde na lola owuti lola nawutandaki ye na mokili ntango botami deja wana de omonaki nzambe wana esi namona nzambe esi navanda na ye nasala na ye vie atanki nzambe oyo akela baange akela basephora akela bastéphanie akela bagabriel akela bamikael akela satana akela bikela mu nyonso donc navanda na ye à l'époque awa sikoyo naza na planète terre mais naza toujours na relation na nzambe nanga parce que nalingaki trop j'aime beaucoup Dieu moi le Dieu de Jésus-Christ le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ Jean 17 verset 3 le Dieu de Jésus-Christ Jean chapitre 20 verset 17 voilà ntango ozalaki na lola bapaster nini oyo ya Congo oyo oyebi ya minene okutai bango mpe te nga paster oyo namonaki kuna aza te namonaki paster te oza rankine na bango na bapaster te nalingaka rankine na bapaster te omona bango te ndeni bango tu baza basali ya nzambe bino tu boza basali ya nzambe te basali ya bana Israel basali ya bana ya Israel yo soki oza nani nga naza mosali ya nzambe me bo ndeni otie bango mopanzi différencie bango bona mais yango nazoyebi biso bango balobaka bible eza parole de Dieu apesi mutu mayele mpona kokoma debi nango okomona ke mutu akoma ya parole de Dieu ndesi yo ndimelaka no bible te mpo baversion ozobimisa wana eza mutu akoma ti kasi mutu mpe akomako ndesi yo ndimelaka no bible te bon namona yango livre moko bien po soki oza nango te moyen mpe oteya bachrétien bien ekozala te soki mpo oza na courant te moyen oteya bamusulman bien eza te donc bible eza livre moko bakomi na mundele donc ayebi mpo na nini akomaki yango
ayebi tina nini asalaki yango et coloniser surtout ba noir oyoka nini ba discours ya roi Léopold II roi Léopold II oyoka te solo babuka ni bo coloniser Afrique bola ksa bango nzambe oyo mais boyeba ke ba yebi na bango pe de nzambe donc nos ancêtres connaissaient déjà dit mais quand on sortit da ba pasteur oyoki place mo pasteur e uta na muto mokidi titre wana pasteur roi Léopold II mtozolo ba pasteur bakuya banani bakuya po baya ko envahir Afrique pe baya basala makambo simba ikanga pe mais tant yo attaque pasteur ozo nzimi la Bible la teme ozo te abatu lilobani ozo buta la Bible bandimo bazolanda ba raisonner onde ba ko raisonner ngo choix ezate voter ya chrétien lelo voter na Bible voter ya musulman voter na courant pour ça il y a sans preuve on a même si moi qui m'a lobby pour la Bible a lobby ndenge bayaki na buku na bango bino botinga mabango et puis bo sosola makambo bango e o ekomami na kati ya buku kaka buku bango bayina nango yango nde kokangaka bango na suka film yango ngape na tikana na idéologie wana so nazo solola na mutu Bible nazo solola na yo Bible mais ngana za Bible te ngana za Bible te mais otali ça pe ba ndimi na o malobo zo lo ba oui na tata ça bango maloba Bible tata ça bango maloba Bible oui on est d'accord na makambo zo lo ba wana mais oui parce que na makambo ba kumaka na kati wana tumina masangati ataki musala nzambe ba komana kati kuna ko mena masangati bino ba pasteur ngana kendira pa na bino ba pasteur bo pekisa biso tumina masangati ataki yo musala na bato tu bazolanda te komela masanga oya zana posa oya komela bamela oya komela bamela kitoko 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 babote pasteur de oya komela bamela olangwa balangwa la te kolangwa ndete Bible pekisi kolangwa apekisi komela te ma pekisi kolangwa Bible pekisa nde kolangwa wale komama belati so kolangwa ngo olangwa na nini po komela ba komite me ba komi kolangwa komela ngo omela nini komela premier miracle à Jésus na Bible oya Bible premier miracle de abongolaka mai na vino wow. Il a changé de l'eau mai en vin bato ba melaki bayoki ngwasuma yokangwa suma yokangwa suma somo bato bayoki ngwasuma babi to bande ko melaki liboso to melaki liboso et alaki te ndenge oyo sali voilà pena to yoki pena ngwasuma yemo apesi bango masa na mela masa de so yoki passer azo episo ko mela masa ngeza lisumu passer malamu so ba passer on ba te biso bongo okoyi sa bango po ba olando pesigo balanda nga bandakala oyo sa bango ni balanda nga bandakala to ana o mela masanga na oyo sa bango ni na koyebi bango mo pe bakoma ko mela ngoti bakoma ko mela masanga na Sainte-Seine monte ba Sainte-Seine ekoma ba vin Sainte-Seine ekoma ba vin moto pena sombi vin et puis yaye na on a Sainte-Seine bato ameli ba vin na Sainte-Seine mais pasteur dominateur tout monde a baninga awa na poto ba pasteur be ba benga na occupé à peine église amninga ye pa côté à l'église mais you know tout ça mon place aux invitations te non côté à l'église na te à l'église à janvier au kota na te à l'église na te na église ba pasteur ebele ya comme relation les ala les souté pour la santa que maté na bango et que na profit d'homme l'intérêt de Dieu était mais na profit d'homme
bazolanda na bato babengisa pe kutu un être humain oyo agangaka na ye mon dieu pourquoi mati abandonné bango bakoma représenter ye nzambe ya bato oyo ye agangaka ne mon dieu omoniki ye nde aza véridique po azoganga mpena nzambe na nga mpo na nini otiki nga me bango balobi ata ogangi ndenge wana biso toza kuna te yo nde nzambe bachangea évangile yazolela kuna na bino grand Jean 14 28 mon père est plus grand que moi oyoki yesu ami compara jamais na nzambe me bapasaka lelo bakoyebi so yesu nde nzambe yango nozomona mokili surtout ya biso baafricain ekomi bapotopoto mokili ebebi bato bakomi kosote bato bakomi bozotambola na nzela bapotopoto ekangami bino na banzoto salite ekoti tro na mboka nzambe alobi bozosambela ce peuple m'honore par la bouche mais leur cœur est trop éloigné de moi ozomona lotozosambela vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. On a des paroles en ça. Mais comment yo mosala nzambe to anu na plateau lelo ozotanga trop bakoma ba musicien dernièrement pe ozali na moi rencontre na Werason mais tout le monde en auto sala mona ba ninga no ba pasteur mingi pa ba musicien mokili o to benga pourquoi bon ngana yoka sango na Bible baloba les premiers seront les derniers. Okay. Et les derniers seront les premiers. Donc, il y a liboso, tout le monde a la liboso. On des Bibles déterminent par la souka. Ce qu'on a souka, on des les premiers. Rabbe bazaka na tango Yesu non? Rabbe mo na ozwa kombo ya Nicodème. Azalaka rabbin na tango Yesu. Un grand rabbin, Nicodème. Mais, quand Nicodème wana, abanda koya côtoyer Yesu. Ce qu'on a Nicodème, na moyibi oyo babaka na croix na Yesu. Nani azwaka promesse ya liboso, malgré Yesu a réalisé promesse wana te, nani azwaka promesse ya kokota paradis avant. Na Nicodème rabbin, na ye moyibi. Nani azwaka rendez-vous ya okende na lolo avant. Moïbi. On m'a dit ça. Donc le rabbin, Moutounanzambe, a joué promesse on a été. Mais Moïbi n'a quoi dans souffrance. Pour ami, bakoka souffrance. C'était pas si les gars qui a dévoilé un secret. Voilà, c'est ça. Parce que yo connaissance notre tant beaucoup de talent là c'est par exemple rencontre dans la Wera c'est ça qui prône. Bon, on rencontre dans la Wera ça idole là. Parmi les musiciens, oui, Ranson Nazalara, idole na. Na lingaki trop, je l'aime si bien. Ok. Donc ça idole na. Ya on a yaki idakende kota la e pour na kende ko pesaye ba réconfort ya concert ndenge de kaki. Et puis en plus na kende ki pendande parce que toyoka na kende ko joa ba billet. Au monde où tu as salé l'ango héritier, aïe qui passe terminateur à ça homme connu, à ça star na bisomboka, héritier son belenga des billets. Ok, pour ta concert. Pour un concert là, na kendeki. Merci héritier, vraiment merci beaucoup, coup de chapeau. Son belenga des billets là. Voilà. Donc oui rappé, à l'inga rappé ça son belenga des billets. Mais rataki le romo salamaki wana ya yi rataki nde na zwa ki babiete donc il n'est pas concert na kendegite mais hérité na kendegi hérité na zala ibe moi la pasteur na kata concert pasteur na kata concert bazani pe na TV wangi pe ba moni mais ou passe na biso dimanche pe na église non pas ça le bien na concert hérité hérité za nani za mututi
Mais quand même, différence, c'est ça. Tokabola. Ah! Tokabola, non. Ah, ceux qui m'a tout Samuel, ceux qui m'a tout Samuel, et ça, bino va pasteur, non, il y a la logique. Biso to la nara ba lobo biso bino bolo baka. Wana eza logique na ngate. Oh yozo ye langa wana, eza logique ya ba passer à Mickey. Oh ba bimi sika, ba to ba mema ba logique wana. Ba à part ba ancien moko boya moi kala mingi te ba te ya ba ngobomo. Nga bongo te. Musique eza do ré mi fa sol la si do si la sol fa mi ré do. Musique eza ba corps. Musique eza parole nanu te. Atako tu parole nanu, mais musique eza nanu. Donc musique. Ce qui m'a tout ça moi la yembi nde mwana na nzambe. Ah bongo. Bino ba pasteur tozo ngala malobo bino bote ya bisot. Kasi bino mo ba boso pane la bangote. Yango moninga ba benga nga terminator pour la. Ba benga nga terminator. Lelo sikoyo moi sikoyo olala ki jour mususu lobi ke na ngana utokabwana. Lelo suka singi ba pardon bozongana. Est-ce que vous recevoir rien lisusu? Bon, nga sina kanga ki porte, hein. Soki na ko recevoir ye lisusu na ko tala pardon zo senga so eza sincère to sincérité. So eza sincère na ko pardonner. Mais so eza sincérité na ko yeba ki eza sincérité. Na za mukolo. Na ko yeba ki eza sincérité. Et le quoi na ba to beti la ngoma ba cité pourquoi un pasteur de Wolayo tambola kananzela ou ça pena ba relation aucun ne senga demande na TV que zo luka moi c'est le quoi les leke la batu makas te batu c'est bon pour ça peut moi ça bien batu bon pour ça peut moi ça bien moi so tenait bien au tabanga kanzambe vraiment et salama na temps ya roi Asiris asalisaka festin ya munene fête ya munene akoluka mwasi pour succéder la reine Vashti. Et puis asalisi festin balukaki basi mwasi nini ya kolinga kovanda na roi na kati ya basi nyonso ya mboka. Mwasi ayaki kondima dito ya roi ezalaki reine Esther nandimaki lito ya roi et puis akomaki mwasi ya roi alongola reine Vashti na royaume. Donc na réseau okoko luka pe mwasi wana ezalaki réseau politique roi Asiris a utilisaki pour azwa Esther. Donc ngai mindele basala rango eza na ba site de rencontres. Donc mindele basala rango ngana vivre na poto mais na nga ko vivre de ko la mundele yango ça qui appel na télé quand c'est pour vous appeler moi ça malam même ba misusu ana ba yaki wana o recevoir ba kita bazala malam bango ko landala ngela bango to kotala ndenge nzamba ko disposer temps. Mais ma murmure peut solo ba moi sur un temps à l'école na teva lo ba ki abino un pasteur amena masanga c'est pour cela ngana nzima ite ke na ko kuta na pasteur ndingo yango na kimaki. Est-ce que ko trudi na ba to wana ya tika le kolo ba bongo te ya na c'est cela msubo ya bomba ki na murmure na batu na tika le ko yoka yete alobi bongo na tala ga nga ye ngana mona ga ye leki na nga ya mwasi. Ngana mona ga ye leki na nga ya mwasi donc ma famille atikala ko loba bongo te. Est-ce que vous pouvez saper message na ba surtout ba solanda ou comme na beso oza sous na beso ka parce que nous aussi moi cité tout le pasteur na biso na moi cité est-ce que quoi lancer message sous deuxième message là sous au bakoya a ko ça la bien na o la go yo lingi non na ko lancer message un message à l'bouche ça valable. Eza valable donc naza na moi cité na minute oyo donc naza na moi cité nazaka na donc na roloba ami oyo to solo la ranaye donc mama Anastasie na pesa Anastasie mbote bisika zali moi c'est kitoko Vundes 14
Donc, des fois, mère a parlé. Donc, yende mutu, mutu zalara, on a fait si mère Anastasie Mbote. Zimai qui osa déjà la moi si. Pour azolando pe aloba. Mutu to zalara na ye mais azoboya na public. Te na zoboye public. Ato kumise moi si kitoko mais Zimai quand même bozala na ye. Que si tout zalara na ye bon yo qui était dans le but. Mais osa déjà la moi si pe appel wana bato tout ba nego la la partie pasteur Terminator batika. Ou déjà suis maman la biso la pesi ba mbote ata na tangi ko mbote mais na pesi ba mbote yeza masolo mususu. OK yeza masolo moko ngamoko mutu na yebi. C'est moi qui connais balobi kolata fardo ya muninga ngudu mabe. OK kolata fardo ya muninga ngudu mabe. Ba pasteur basolanda est-ce que vous avez une relation moko boy entre bino mo ba réunion mo beaucoup na rapé pour na resolaka maloba na bino ndenge bo partager la biso. Bon, pasteur na pasteur, azana lolenge na ye, azana ndenge na ye. Mutra na ndenge na ye. Ngana nandela ba pasteur kaka na cadre musala. Or musala na landela via pasteur morote. Mutra azana vi na ye. Vraiment bandimino bazolanda pasteur la biso leki na lisona R9 message no kopesa bango po bakanga lelo la butwa lelo. Na butwa lelo nzamba zolokumu azoma san joli po azanzamba bongo na kate. Lelo lobi libela na libela azanzambe azamolimo nzambo aganga rande mondie pour mati abandonné wana nzambe te wana agangi déjà agangi déjà mondie pour mati abandonné wana nzambe te domboke bana nzambo yo ba passer ya ba groupe de réveil ba kuma robimisela bato yemora loba na Jean chapitre 17 verset 3 il est envoyé de Dieu. Yemora loba le sous Jean chapitre 20 verset 17 que nzambe na ye azanzambe na biso ben nzambe na ye. Donc eboke bana nzambo aganga mondie pourquoi mati abandonné pour yo loba ye nzambe ye pa yo ka ne sonité so ke indeliye aganga ne mondie pour mati abandonné. Donc tout ça maele. Merci. Mais est-ce que pasteur Azapi na papa molimo na ko bino tout beaucoup na papa te nga papa molimo ezalaka te nga papa molimo kaka nzambe nde papa molimo na kaka nzambe. Merci d'avoir tout bandeko la déjà toi longolaka déjà farata akozala jamais papa molimo na nga. Voilà moi demo la batutu moi bambote na batutu bala na pesi mbote na Karine Kiabu na pesi mbote na Yomoko R9. Merci. Na pesi mbote na Mbutaka Moka René Lokwa na pesi mbote na Karine Kiabu JC moi pour les juifs noirs Chimita Mamona Mami Mamona Déco na Londres entrée de Kinshasa Congo. Donc on a pesi mbote na Libuta Mobimaka Lunda ba mabota nyonso famille Matondo et pas ba wantele ya Djerbakan na pesi mbote na ndire da Kianza ba vient na biso pena mabele ba kolo mabele Kianza on a pesi mbote na Guy Basket Chango Basket et puis Jordan Miswa donc on a pesi mbote na ba famille tout Chango Batutu donc tous ensemble. Pour le passage, on a les solos dans R9. La Sepeli. Na sepeli et puis nzamba zolo kumu total ndenge azota musamukina naye. Merci total ndenge nzambe azota musamukina on a fait merci d'abino tout oyo bolandi li solo na R9 le besi giwa way place auto zo kena ingénieur na réalisateur depuis ses lèvres Jordan Miso ato que nous fêter anniversaire ya Jordan Miso sur na tombo loboko na lara kombo na parce que asala makambo ya bien biso tous aussi nous sala tozo kene et pas giwa way na bosanité bino ne surtout na pesi bino ba moto to ke meto partager moi li pandenge sala kaka po biso to sala toujours en famille na pesi fisto lokasa mona po to kala moto alia mbongo na batu pourquoi pas na Cédric qui panda moto alia mbongo la raté ngaye Cédric qui panda na pesi Junior Mawete élégance na pesi mbote belo pourquoi pas na Luki Passeport na pesi bambote bingala bino to kutani semaine prochaine bye.